Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desarons. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public. Émission y a impact, émission idéologie, émission de voter en premier tour, veut dire deuxième tour exacté. Et ça là, on a bien on a écouté à travers la vie du public, nous avons une vraie information, nous avons une information à source. Émission lelo, nous avons un empereur. Empereur ouais, puis Caligula, toi empereur né na Congo, toi na République, empereur à Outi ouais. Nous sommes dans le monde de théâtre, nous avons un empereur, Totokani Modero. Azana Mpanzi Nanga Awa. Bonsoir empereur. Ouais, bonsoir Rabi. Na respect à la public, Rabi Sopobiso de Zarapo Bango Basali. Bonsoir. Merci beaucoup Modero. Je pense que vous m'avez invité à le lot Robetanel Solo. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du théâtre? Théâtre, bisika to uti to yebi. Bisika pe to komi to yebi. Bisika to zo kenda apparemment to zo mona lokola théâtre zo ki ekana ko kufa. Ya on appelle ça merci et pas ba producteur au baya lokola Nana Takaza et Sepelisa asa comme ça ni malam lokola Caleb Tukebana asa la pem ça ni malam na Sinak Nzondi tozomona Top Vision Eco RDC a vu du basite belé comme ko produit ba théâtre na cadre kaka ko bunda ke théâtre na biso mata pas maté théâtre ngo ezali ko kende déjà na ko kufa ndende ko moko esenga bi théâtre comme moribo. Comme on peut savoir CD, il y a théâtre le matabi, ce sont des chemises babaxé le CD. OK na boutique moral matation sur produit mon babaxé le CD théâtre. Théâtre les zones. Qu'est-ce qui se passe entre ba producteur en ligne top ba producteur na ba artiste et comédien? A fille et belé bazo se plaindre. Trouver ta lisolo na ngo lelo. Modero est parmi muto à travers ba producteur et belé ba Armelou c'est ça Armelou de belé. Na ba producteur parmi bateau yo bakendaki ko luka bateau neti ngana côté la vie na ndako ma petite sœur on a yebisa eke tokei cha film na sepelisa on comprendre on a souci kaka ya musala oyo ngalo bango électromécanique on a yekola ki na yebiango te ngai o yebi onteneni ozeno zoba na classe non na yebiango lisusu te po déjà na zuma ele nyonso na tiango na théâtre ngana na décortiquer théâtre ngai ça ni na décortiquer théâtre pendant na décortiquer théâtre voilà na niveau oyo ya koloba ke théâtre mutu salango alonga na lukana pusa ba maele langa musika po na comprendre que signifie théâtre. Yango moni soki musala oyo ekende neti na kokufa to neti bato bazo comprendre te biso to telemaka. Nde to telemaki donc c'est des okufa Nana Takaza bimi la princesse du monde. Soko moni ngai na telemi boye, c'est qu'il y a un problème. On a éclaircir au public à comprendre. Voilà. Ce qui au moni Modero à telemi boye, c'est qu'il y a un problème. Problème mingi ya théâtre, oyo aye ko éclaircir public et comprendre. Fabrice Nteka le boss américain sanga rabi samsa na yo. Merci mingi pas Didier Masuki sanga rabi samsa na mayele. Les millionnaires pepe qui a l'équipe à Makasi. Kaki rabi na ozaka simana yo. Merci mingi tango sunganga musala wekendaga bien. Maman Josepha Vital la première dame Zesanga Mikolo rabisa amsa na très bien. Nini ozo kende bien te na théâtre oyo Modero telemi lelo pour que éclaircir opinion. Na landa ke mission na yo moko na ndeko na ngai collègue na ngai leki na nga fatu. Et salaki nga moi bien te na titre bakomaki. Na moni balongoli titre ngo mais bato basi batali o ba bengi ngai mais Modero amina yo Jean Chibo babazo wela ni na fatu
lokola na bato babengi yo mpo oza ami ya Jean Chibwabwa to mpo yo ndo otelemela makambo ya théâtre na Congo. bato babengai mpo na ami ya Jean Chibo, bato babengai mpo na telemelaka makambo ya théâtre na otelemela makambo ya théâtre na Congo en tant que qui Modero, membre du gouvernement, membre du ministère de la Culture et des Arts, Tom Nani. Passionné à théâtre. Oh. Mouto donc yé vinaïza théâtre. Même Bible que sika Miss Noezali sika trésor Noezali. Théâtre za lokola trésor nangai. Voilà pourquoi na télémela rango. Candidature na kutu na tête ya association ya bino ba comédien ba boya kiango bongo ozozo pouvoir wana ndenge nini yo moko otelemela c'est ko tala ka télévision té et lomba le kai na TN A alobi élection za na février ba candidat baza misatu Modero Bodo na Sai Sai c'est que yo zo tala télévision la candidature na on a doute et lombe oza secrétaire général aleka ga alobi ba candidat ba misatu. Si vous avez une candidature, vous avez un doute. Désolé. Mais ben voilà, on est avec Modero Totokani, Tobetali Solo. Et vous avez reproché Fatou Nini. Fatou, Alekinanga. Naebisa Kie, Boye. Fatou. Tika Komboya, Jean Chibo. De même paix, Jean Chibo. Or, Jean Chibo Ebisingai, Yebisa Fatou, to kabone na musala, to tikali bandeko. Allez-y comprendre. Est-ce que Moutona quoi après comment menacer au lisous? Et ça message Fatou le bien zo ba menace et que ba kosala e mabe ba ole Fatou leli maman Olive tela nga likambo maman ipareka bunda pona mingi bana basi et ça fait très mal à sa jeune fille azo nyoko mingi pona ba basité. Aza jeune fille azo bunda olega sa kindumba osa msane ya théâtre pour na survie na ye abana uzaba menace anonyme bongo ça ezo bangisa mama za mama ya bato nyonso ya Congo mama za mama oyo ya mayele par la grâce de Dieu biso de zui ata 30 secondes ya koyoka mama niveau intelligence oyo mama za nango akoyoka litoyi moko te akolinga yoka matoyi mibale aza mama ya bato nyonso aza mama ya bato nyonso ba Congolais ya Kini ya Lubumbashi ya ba Congo ya Poto aza mama ya bato nyonso na oya Poto aza mama ya bato nyonso tala mama oyo boboto elekaye ayoka kolela ya bana boleli te bolela te et pas un maman président na acteur simple bango nyonso baza ba artiste différence c'est ça te différence c'est ça te maman za maman na biso nyonso toko côté. Et quel est son apport dans le monde du théâtre ou bien de notre culture? Maman? Oui. Non. Oyoka ke bolamwa maman eleke belé na ba artiste comédien. Eza na artiste comédien mon côté même o babimi lelo. Oya ko wanga na maman. Oh. Azate. Azate. Maman Olive nzamba bakisele mikolo belé na mokili amona bankoko na ye na bankokolo. Merci beaucoup. On revient sur notre histoire. Et Yosko na minito oza mutu oyo oza candidat na association ya artistes et comédiens. Tu es un pacificateur ozo sangisa koto Fatou koto yo papa na biso Jean Chibo Chibwabwa ndeko moko abenga nga encourage nga trop patron ya Eco RDC et yebisa biso Fatou bapesa ki mbongo. Ngam la pesa ki Jean Chibo pesa 400, ngape na pesa 400. Contre zaki à 1000 DCK na matériel. Alors tango simbité na contrat na bango o ezalaki verbal mais contrat verbal les arabes respecté ezalaki ke ngana opeso mbongo yochela nga bana nga bana na ye ba ye chaque fois bana ye ba kenaka tournage atuna bango tournage elekini bana ba répondre non papa to liaki to meli eleki bien ngana jouer des tableaux. Souci na ezali abimisa batu moko boye na nzela na ye batu moko babima ba yeba na babetaka petolo babondelaka pe pona eso bafuka babinza me pambolaka Jean Chibo azana souci te que un jour banana bakoma basi na ye c'est to lobi makambo basi na ye ngana yebi na bomba kaka na munoko na yebi
Oui, bien belé. Na yebi Jean tu pasala likamte sa yebi sanga. Oh. Si azana intérêt te na bana wana so ekobimisa bango te. Mutazi idée malamu boye. Abimisa batu mo boye o ba yebani te. Mais Modero yo saka théâtre pour na kobimisa mutu pa yebana. Il faut combien de tableaux? 25? Non. Très 17. Bonne question. Naba professionnel quoi biso boye. Le quoi ngai Modero. Nana posa to pesa nga 10 tableaux. Pona yebana. Nga utso pesa nga 2 tableaux na ngai, nabi ke public akomo lukanga. Ah, jouer nga 2 tableaux. Vous comprenez? Mais le quoi la bana wana isengeli ba mona na trop. Bacha bangoka. C'est normal. C'est normal Rabi. Esengeli bana wana ba mona na trop bacha bangoka. Modero za Modero. Bana wana ba nanu ba komi ata na lipapa Modero te. Esengeli ba mona na trop bacha bangoka. Par la grâce de Dieu. Aibi singa encadré bano babima. Nga na respect. Na minzo ba komi na maboko na yo. Si. Nga na respecta ba contrat na ye. Non mando soke la ba tableau donc film ma Modero a tout oyo. Boko lemba bana wana. Basi basali des films na maboko na nga. Tonton Pichen na carte visite. Oyo je veux malonga auto monter carte visite. Maman na film bo mona ngo kala mingi te na Eco RDC. Basi basali des films na paye bango 20 tableaux te mais ba jouer quand même. Parce que Modero ça peut na ba na ye moko pe propre. So Modero makambo ya ba film oyo en fait tolo ba lisolo ya Fatou na monsieur Jean Chiboaboa na ndenga mabete. Sans polémique, on est en train de causer, de parler par rapport à ces polémiques au Ezo Lubama na YouTube, mais quelque part tu ne reproches à Jean Chiboaboa de rien? Botika ngana loba rien parce que non na moni rien. Jean Chiboaboa a travaillé na Ariachou, l'éco RDC. Ba bebana, ba leka na émission. Azo travaillé na Coquette. Ba tuko bebana na Chapelet. Bebani Barcelone. La bebani lelo Fatou quelque part kaka mutu moko nde abebanaka na batu nyonso bango nde baza mabe eye aza bien. Yango bandeko na biso ba umeli mingi na Congo ba traitaka biso de moins sérieux. Contrat za contrat. Ateza verbal. Luka Chapelet, Luka Coquette, botu na bango tina nini bolongwe. Quand on a Chapelet, comme il faut benga Jean Chiboaboa, na comme il banga koloba o Rabia lobaki, comme benga e Caligula. Ah, Rabi, ils passe. Ce que Jean Chapelet mutalobi bongo ils passe. Na habité ni. Il faut afuta ka bango, asomba bango mituka à réaliser ta promesse mon côté. Ils passe. Nga banda na bandi na Jean Chibo. I eza I, A eza A, O eza O. Nanu ngana Jean Chibo. C'est-à-dire pas na yo azo respecter contrat et pas ba Chapelet, ba Coquette et pas ba Fatunde a konanda azo respecter te. Je ne crois pas. Parce que yo pas à respecter te boko bebana. Ngelo ni na salaka. Lelo Alain Chituka mayonnaise. Toke ngana ye ba 20 ans d'amitié. Mais toza ba tout so na rapé. Et na ba tout mususu pe. Tosona na bango pe bake balobi mabe ya Modero. Non, na ya pona kotanga bakoma batute. Mais o ezali capital eza, il faut comprendre moninga alinga nini na alinga nini te. O alinga te ko sala te, o alinga ka sala pour vivre longtemps. Hein? So de zwinga na contrat, pesanga bana yo. C'est-à-dire ça na posa bana yo ba jouer. Jouer c'est bana na baninga. Yusiko oziba nango au bombi bango, au ba jouer te. Batuni bango bo jouer te, to jouer dédé. Ba ozongelo po batu na maman, papa. Contrat na biso zaki boité komi boindeni, n'est-ce pas? Ah mais comment? Bande ko na biso o ya poto public o la na biso. Tozara na besoin ba critique pe ba commentaire na bino protocole sa musala.
mais ce que ça neti mutazo ko accuser mutu vous allez presser à ça la commentaire te yoka pe muto ba accuser ndeto lo ba ke vraiment konzi mboka ayoka mato imibale ngam na pesa ki fatu mbongo ngane mna ko retirer mbongo ndeko nanga na Jean Chibo baza na problème ya contrat o ezalaki non respecté verbal bien sûr mais ebotie compréhension bana problème à menacer bana problème ya ba injure bana problème mokoté d'ailleurs nazo répéter ko lobake Jean Chibo loba nanga yebisa fatu to kaboni na musala to tikali bandeko a menacer les soukouane et le que ça les Jean Chibo passi c'est-à-dire la menace fatu azozo peut-être ça non ya batu mususu en quelque sorte souci à Jean Chibo zaka titre baché amonyango bizarre pona limite ye moko fata ko ba bêtise wana ke Jean Chibo senga nga ba photo mutakala o Jean Chibo salité fata ko inventé na ndimi jamais fata ko inventé ngo donc bato bazolinga bakota likambo ba pelisa moto to ba cha pilipili ba otikala na soni Jean Chibo a besoin Fatou a besoin Jean Chibo sauf que Jean Chibo aza transparent et clair et net obo sali yango obo salité bo salate voilà il faut donner aza transparente aza clarté netité mais du moins c'est nga bi wa film ne kota na on SPL ça peut déjà kota na SPL c'est ta matama nango ezo ki nango pe bien modéro siko yo ba film no na minute total wapi apparemment c'est comme si tu es partout naza problème à motouté dans partout et pourquoi naza problème à motouté mais naza reconnaissant on a bien la princesse du monde Nana Takaza ouais grâce à elle naza problème à motouté Caleb c'est mon collègue mais patron ya Caleb Sinan Nzondi mon boss côté kuna on peut ça filmer naza problème à motouté voilà et Top Vision naza problème à motouté na Top Vision peu problème naza na problème à motouté tout ça film moko ba bi modéro komi ko boakela ba boakela pas Top Vision peu importe je suis qu'un artiste. Oui, bien sûr, vous êtes un artiste. Ce commis a aussi la mninga bamboakela parce que on te doit quelque chose là au comique on a besoin na même cas fait. Peu importe je suis qu'un artiste. Oyo ba ebisi que naza na film na ngamoko yango yo. Na yebite ce que ça destiné na mutu. Na yebika que naza artiste faut na tourner. Un artiste sans conscience? C'est faux. Un artiste ozo ça la contrat na ye azo respecter plutôt contrat na ye. Ba ebisi modéro tourner film à tourner c'est fini. C'est bon modéro tozo ke malé en sukal so na biso. Tozanda modéro totokani par rapport à solo toloba l'empereur modéro yebisa biso tozonga ndambo. Nenga tuna na question te. Kaba zinga so mi modéro ko zanga question te. Question ni tozo ba ma comme susu bien ça makambo art. Modéro bêtise na ba scène na modéro bêtise na bêtise et comme il ko déranger ba parents. Na mondo oyo bayana bato balinga modéro ya pe na bato balinga modéro te bato balinga basali modéro ba nuire modéro ba onde bakenda ko na ba équivoque na loba ke modéro bêtise eleki modéro na loba bêtise te tangela nga bêtise moko o ngana sina loba ah wani comme sur rabia comme loba bêtise di funi anena tout vie tinga noko loba ngote non na moni batami bato ya maboma zomi mitakala mbala moko fou. Ah mais dis fou. Mais ma liaison de ça là. Ma liaison ni les français ba mo baloba kuna ba chouage. Ah je vis du founi. Je vis du founi. Modéro na loba bêtise te. Ah. Ba si baké so bat ba ozelanga na téléphone tout na ni. Ta bat ba ta besoin de déranger ba. Non. Le kuta wana yo mto ko sela bango makam. Soki bato bazo zelanga na ndako. Na téléphone ba benga bato la baké na tout na te ba si baké. On les a bêtises. On continue à gango. Moi place est-ce que réversation ou bien bêtise on peut continuer à gango. Basi baké, on les a bêtises. Basi baye, on les a bêtises. Là ça va passer dans la loba bêtise. Ils sont na misu. Voilà bêtise. Tu défends ça comme ça?
Abi modèle Lukuta, Batnios Babi qui est bêtise. En tout cas, c'est que Lingala te. So mo mutalo bia za bêtise, peut-être a oumeli trop na poto, a yebi bena Lingala bien te. Bato ba yebi Lingala bien ba yebi so que za bêtise te. Pourquoi le bon en français te pour sonner bien? Na zo jouer na Lingala na loba français na bima complexé. Ma complexé. C'est vrai ça. Bah na mona bande ko na biso mususu français on peut le mususu. Oh. Film na biso to ça na Lingala, jouer Lingala. Par rapport à tout ce que tu fais, Modero a contacté à peu près Moko Topé a gagné le Mobo na théâtre. Na autant que trophée Moko vendredi passé, mon guitare et là qui a banaïna ba raisonner qui peut bato basala ka musala bien na populaire. Na autant que trophée à meilleur comédien na mon guitare donc na ba trophée na betela ngo toloté public ala ndabiso ayeba nanya osala musala bien. Quand on a ba bêtise wana mais aussi trophée. Na sala lansaki défi mon public na Facebook. Ba o ba moni ke na lo ba bêtise natika. Ba o ba moni ke za bêtise te na continuer. Ba ba na tika 7 5300 ba lobi continuer. On a adopté mon système, on a continué dans les bons. Et puis ba singa so tiki to zapé yo. Oh, o lo ba bêtise te. Parce que bon ba lo ba on lo ba nini. Netibe o sa ke na neti bêtise Voilà, comprenons. On est avec Modero. Tout c'est quand même ça, c'est un artiste comédien, il nous fait rire, ça fait du bien. Et aussi trophée Mongitawa. Aussi trophée Mongitawa, meilleur comédien, vendredi passé. Vous êtes nominé à Banane. Junior Lusaulu. Junior Lusaulu. Mama Kalunga. Betty Bantou. Beta bango c'est trop dire. Nazaki aidé par la chance. C'est très bien, Tozo. À part le trophée, tu comptes. Est-ce que tu te dis que Ndé Nassem Sana Namboka Oyo, Naza quand même bien, les lopego le bagay, carrière no style, mais tu t'es quand même retrouvé? Oui. Pour ce théâtre, tu as habité dans Mboko Oyo. Tout ça, il y a Baba licencié, mais à sali droit, mais gérant la boutique. Na habité ce qui théâtre était ba petit ba nanga tanga chiki ndenge nini ba petit batangi chiki ba petit batanga ba leki na ba université donc grâce à théâtre et moi ndambo kiteni ya mabele na opesa vie de loin ba mbote belé oyo akenaki oyebisa ngai vie ba oteka kiteni ya mabele osomba nga kasaki azosomisa kaka mbongo na nkoyi mbongo esila nzoka vraiment a fongolé en mémoire donc Charlie Nongi vu de loin bambote sikozali merci Naïdo Pesagingai. Ça c'est très bien, on est en train de citer Modero quelques dédicaces il y en a, mais avant ça un conseil à Fatou Kaimbe Oaza petite sœur Nayo na makambo. Fatou azali kinanga ngaza kana facilité ya koyebisa mwana muketo mukolo pardon so na reconnaître que na sali mabe. Ce qui faut à Monique à tout mitema neti yangai tout ami pour na peksa qui a yo quitté. Alors baka ke non bande ko ngai na likambo so tout ama ebolimbisa ngai c'est fini sili ngai ko sa nga soni ke ekene na ba parquet et za la soni mingi parce que na lo ba que Jean Chibo étant que Modero non, il y a mon boss. Jean Thibault. Jean Thibault, c'est vrai que vous êtes innocent. C'est comment titre va comme on a bien noté. Mais par rapport à l'entretien, par rapport à Fatou, tu vas le dire quoi, les boss? Fatou, non boss, baweli contrat non respecté. Oh, ils allaient gagner ba na ba tourner, c'est fini. Alors, et comment Tina Makambo pour poani? Et surtout pas gazapé dans torte. C'est bon, merci Modero. On est pratiquement à la fin. Je ne sais pas quelques dédicaces il y en a. Na zane sengo penza mingite ba
ndeko na nga ba soutenir ngai na lingi bino trop surtout ba bondela ki pona nga lelo nazala makasi boye na ba kwenyo so bozali nzamba pambola bino. Il se fait que na mona quelque part que Modero a tellement ba combattant, c'est vrai? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Modero est artiste et comédien. À politique, en termes de combattant. Merci beaucoup Modero. Eh ben, on est vraiment à la fin de notre entretien. Je dis merci à Madame Josepha Vital, la première dame. Merci à toi. Merci à Mado Diva Coiffure, la vraie femme au foyer. Merci à Tony Boulakati. Merci Epanayo, l'artiste et comédien Mayonnaise. Merci à Jolivin Malongi, réalisateur. Il y a film Nabiso Oyo, mauvais temps qu'il faut follow. Merci à Fabrice Ntek, le boss américain. Merci à toi le millionnaire Pepe qui a l'équipe à Makasi. Et bien là je vois Didier Masuki. Mobali ya mandefu apembe ba mandefu na ye et comme ko kontango parmi ba richesse amboka na biso Didier Masuki Emily Nzemba motema tous pepele ambetelo mama Likelemba merci et pas na yo merci ko ya Gobelisha mama na Rich Randi Luwawa kokata telika mo yelinga nini susu po ni biso ba congolais so mutu aloba ke je et sali au passeport congolais na caractère o ezala ke alamungi na tongo bina bova bina muto ba tole kabi ta jona linga kete surtout ah point nini na linga ke kati so muto abi je ya yo passe yani j'ai ngo nini peut-être j'ai l'argent yo qui l'ont mutema passe pourquoi ça mi benga mo papa ba comédien phénomène amiloba que le roi du rire Modero loba que la tête du savoir. Je me bien à bon et tout se déranger c'est normal. Au bon se déranger pour hier moi hier aïe sanga Jean Chiba bisinga alobananga ngai ngam na lobana na bi ah Jean Chibo les patrons qui s'étaient alobagage c'était encore te ngam na bisaki bongo ye alobaga ah mon ami j'ai l'argent. Ça c'est vrai. Si on a la monnaie, on a bilembo. Ah. On a acte. Ok. On a acte. Pour Modero, mon anniversaire na yo, baninga gâteau anniversaire, balia gana bat au lieu gâteau anniversaire yo moko. Te wana zaki bayilinga na ngona kuku ora legi na batu, ezaki ya batu. Comment tu peux manger gâteau anniversaire mbali yo moko? Blandine mafuta mtasala yango. Abina nga lobi papa. Au lieu ba fufu mingi. Lia oyo na miss na ngana mona oya kubwaka kabite. Na olia allié gâteau anniversaire yé moko po ya chuke ezaki wana muskador chuke ezaki wana merci beaucoup on balé ba sangeni nga babi olia total thème allié ba fufu trop jour anniversaire na ezai lobi allié gâteau anniversaire mbimba yé moko asilisi yango merci Charlie Malula motema José de Londres maman Chantal Bwengo merci à Coco Dema qui nous a filmé caméraman Babi le meilleur de Kinshasa Coco Dema merci à Bogo Sanderson à la réalisation donc au montage merci à vous tous merci na bande Sanderson Bogo Sanderson Bogos ah Bokilo Zamba Pambola yo. Voilà, on est vraiment à la fin de l'émission. C'était là Modero qui a répondu à nos questions par rapport à la polémique de Fatou Kayembe, à son aîné, le producteur, le patron de Eco RDC, Jean Chibo Chibwabwa. Et nous avons tous compris comment les pacificateurs, comme j'appelle aujourd'hui, Modero a expliqué la taille du savoir, c'est ça. Les grands réalisateurs, Jelve Malongi. En tout cas, Bolimbisanga et moi, na bandaki bina na moi kanda, na moni na komo fongama. Na moni okapi fololo. Mon ami Alain Chituka, babi l'amitié qui par nombre acheté. Ouais, to Melina Yerabi, to uti musika. Alain Chituka mayonnaise. Et Siko Coco Dema aibsanga o Modero lo ba mingi ba petit ba oteka. Mais à comprendre la phrase en bien té. Non, ma petit ba oteka inyam est un fruit. Litungulu. Inyam et un fruit. Ma petit ba oteka. Inyam et un fruit. Inyam na bigena lo ba nya. Inyam. Voilà, merci beaucoup Modero et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro
Avis du public toujours avec Ravi Mavinga. Je suis là pour vous servir et vous apporter des informations, des vraies informations. Merci, ciao. Ciao, 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 ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Pigué Masuki. Andy Chou, Nas, des